esika nyonso bozali na mabota na bino na bamboka nyonso bokutani na libaku ya video oyo pe émission touti kozwa baélément euteli biso na mboka ya Afrique du Sud, plus précisément na côté ya Swaziland, côté ya Durban, côté ya en tout cas bamboka ebele ba grande ville ebele Afrique du Sud oyo tozomona ba acte oyo tozomona ya vandalisme, ba acte oyo tozomona ya barbarie, pillage massif, donc mboka eza ya koyinda ya kosakana te mpo bozomona bana mboka oyo bango nyonso bazali koluka bazwa biloko na kati ya bamagazin, me na ntina ete nini? Me ntina ya makambo oyo ezali ke ndeko na biso ya bazulu to pe communauté to pe peuple zulu baza ya kotomboka makasi, po na incarcération to pe mochei moto na kombo ya Zuma président na bango na kati ya boloko. Bozomona ndeko wana auti kozwa ngombe mobimba aza kotyango na mapeka pa kei basiliki awa. Bozomona ezali Ferrari ya sika pratiquement na ville ya côté ya Durban batumbi. Bozomona centre commercial ya kafu ya monene ya kosakana te oyo bango nyonso bapille pe batumbi ba magasin oyo nyonso eza aux alentours eza pillé na quartier des affaires oyo. Donc naza koloba nyonso wana ezali dû na révolte oyo bango basepeli te na ndenge batie ancien président na bango na boloko. Boyebi bino nyonso ke ancien président wana azalaki pe moto ya peuple zulu. Donc bozotala awa bazobanda marche na bango comme toujours bazulu basalaka babandaka nano na marche na bango avec banzete et puis babiloko na bachant na bango ya bapatriote zulu, c'est-à-dire bazongisi makambo ya bokoko na kati ya masolo po te bato bayeba te eza bango nde baza korevendique bamakambo wana. Awa tozali na kati ya Shoprite, na libanda ya Shoprite esika basalaki pillage moko ya kosakana te ya kafu. Bato kutu bakufaki, toza na baimage ya bato babomaki na bapolisier, mais tokoki kotya yango te po boyebi bino nyonso ke YouTube bazalaka baimage wana te oyo kutu totyeli bino tozoyeba te soki bakondima yango to pe bakondima te. Mais botala ampleur ya incendie oyo bandeko na biso bazulu batumbi, mais quelque part batumbi pe kaka patrimoine na bango, batumbi mboka na bango, babebisi ya bango mboka po lobi soki bazangi eloko kolia baloba tete. Awa boza komona image oyo eza image moko oyo bozomona na kati ya Swaziland bandeko ya mindele oyo baza pe ba sud-africain baza ba sud-africain batomboki contre bazulu po bazulu baye koboma ba misala na bango ba supermarché na bango po bango ndem bazaka ba riche kuna bango ndem to basala ba supermarché. Un peu de publicité pour Kuli Media TV. Abonnez-vous massivement. Bino nyonso na kati ya chaîne na biso ya Kuli Media TV. Tozongeli bino na ba image oyo tozakolakisa bino ya ba pillage pe ya ba incendie esalami. Bozomona ba pompiers bazoko intervenir vraiment rapidement na kati ya makambo yo, mais trop tard bamituka eziki. Tozaki na image ya liboso tozakolakisa bino yo bomonaki concessionnaire ya Mercedes Benz babebisi bamituka nyonso ya koteka na kati ya concession na ye. Awa boza na ba véhicule ya bato pe ya ba entreprise nyonso batumbi mpona kolakisa mécontentement na bango na arrestation ya ancien président de l'Afrique du Sud na kombo ya Zuma. Ba sud-africain donc nyonso te mais bao babengi bazulu. Awa bomoni bango na kati ya ba quartier na bango baza se préparer na ba minduki na ba masasi baza wana baza preti na liwa na bango po te ba libérer
Zuma asala bolo côté azala libanda. Je voulais suivre ces images vraiment nyoso pour bomona éventuellement kanda bande konabiso en Afrique du Sud pe tozo zongela bino. Things are hectic. The comrades are all out singing, saying Ramaphosa must go, and we want Zuma to be released in prison. Ladysmith, N11 towards Newcastle, Model Kloof, they are better, man. There's no police here, so we've sent in our team to sort out this mess that's going on here. There's no police. Every shop is raided inside Brookside. Every shop is raided. Bandeko ya Kuli Media TV boza komona na ba distributeur na kati ya supermarché ezalaki attaqué o boza komona ndeko ya sud-africain aza kobimisa mbongo se kobimisa na kati ya na ebite ndenge ni asali me baza kopie na mbongo nyonso po kanda o baza nango eza blague te. Continuez à vous abonner à la chaîne na biso ya Kuli Media TV, la chaîne de l'excellence. Bo liker, bo pesa biso ba suggestion na bino po toza na po na bino. En tout cas, bo continuer ko s'abonner.